Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut bandeko nyonso bozolanda biso partout na monde entier 207 de la presse na bino yeyo mwana mobali wa banga kanzala na liwa mais na banga ka koloba te po na kotika koloba mukolo TV ko bongo na radio. Merci beaucoup ndenge bo ponanga ina ba palin bo ponangai na kota na ba palin na bino sana toke mais bon dimangai Jerry Kobetox beauté à deuxième république aïe toujours na chaîne na bino Congo check check TV tozo beta bango papa malamu boss ici Mutombo to salaka musala poto jali pe to ko jala. Donc merci beaucoup et puis na cœur sensible take bango ba côté kuna po biso na Kinshasa ba o mela pema kaka ndenge to lobaki botika biso na Congo check check to beta makambo yo po bato ebele bakoma kokomela kaka Congo check check nde talela biso likambo yo bozwa na bino nyonso mais oyo nde Congo check check. Merci beaucoup na metiti mao ya simbi caméra et puis na montage. Merci beaucoup ndenge ozo sala toujours musala au four et au moulin nzambe tokolonga tokokende liboso. Alors lelo Jerry Kobetox azaye monte na plateau tozana bandeko na ngai po en tout cas makamba bolingo na ebité soki bolingo tokena ngoti wapi bolingo yo oyo nzamba tikela biso la babo linga moto yo linga moninga ndingo milinga ka mais oyo sko ya bolingo amour oyo ya bolingo biso to koma ko sala oyo est-ce que to sala rappe makambo oyo nzamba tikela biso soko zana mwasi moko boyo linga ye ndenge pe yo moko milinga ka ko beta yete ko sala ye mabete bambanda kilikilite yo pe mwasi ko sala pe mobali bambanda kilikilite nyonso to wana lelo tozana mama na sujet awa tu éviter ce qui problème oyo nani akokate la biso ngo mais tu éviter bino bato bozota la biso boko komana ba email boko komana boko benga biso la ba numéro na biso po bo chape ba commentaire na bino par rapport ya likambo ya munene oyo ko fa yemba ya munene ko elingai avant na lo ba sujet na ngai na pesa na no bendo boni bien géré qui maison en forme na plateau lelo naza très bien lelo yinda mabe surtout ma solo ya bolingo. C'est la carte yokati. Voilà, dans le boko nanga ya koto nazana Billy Boni. Bien papa Jerry Kobetox 207. Qui mezala nangoka. Voilà, qui mezala nangoka ka to kemba na moko na lisolo en tout cas ça passi mwana mobali oyo abetelinga lisolo ya lobi Jerry na sala nini. Ninge zala baganga ko enteli la biso likambo yo enteli la biso likambo mikolo bo mesa na Congo check check talela biso likambo yo tala siko ninge tozota likambo mwana mobali oyo azalaki na fiancé na ye bavandaka avenue moko mais ninge zala kaka bawo bavandi na numéro 1 bawo bavandi na numéro 40 siko tala niveau donc peut-être peu bato ba numéro 40 ba yakati na numéro 1 t ami bimenele misusu kaka na veni na rue wana mais continue na veni mususu mais moi si wana ane ko vivre na garçon wana o ba omoni bolingo nde to koma kenango bomona ni ba famille et le côté bomi bimisi ba fiancé bino moko sans kutu muto aloba na bino eloko sa muto simba bino bomi lateli déjà bague ya fiançailles donc bango ba lata bongo moi sena soka moni garçon wana te jour moko nanda kuna mama iko sentir que la muki aza bien te moi ça lingaki mobali ne makasi mobali lingaki moi ne makasi mama bokilo na papa bokilo ya garçon na ba yeko mona babi mwana to pekisa pa ba pekisa e bakanga bango ba betisa mwana mobali rien mais moi ça na ko mona moi ete mukolo mususu a créer loko mobo ya sala moi 2 jours 3 jours pa ya ba mobali na yo balata alliance ba famille yebité na ebisi bino bandeko papa na eve Goliath maman na maigre tigresse bazwa mwana na loboko tema ke ba ebe ika ki avivaka to pesa let exemple avivaka na ya papi to ya pichu ba kanye na loboko banda na 80 na numéro 40 ti na numéro 1 ba ye na yewana balobi mabo kilo lokola yoza mama bokilo ya zoba
lokolo za mama ya mwana mobala azoba olalisi mwana biso 3 jours akosi kosi bino biloko moko ya kokosa kosa bolese 3 jours bozwa mwana oto kabeli bino ye atikala ebonga ebeba atikala nzoka nde mwana mobali wana akotisaka ye na bangonga wa mama na papa basi balali a complicité na bandeko na basi akotisi mwana mwasi akobima pe papa na mama baebiti tala ne ba mama ba mimi ngambu babisi famille wana mais mwana opé de toutes les façons azana zemité azana zemité mais boye kotike boye ndenge nini baye kotika mwana mwasi wana papa ni lokola saka mbata bomoni ba papa ba kana makasi na ba vie tigre wana ba vie Goliath wana mwana vandaka camarade ya garçon wana ayeko yana cop moko boye ba kende oyo teka tozana Kinshasa ba kende sko oyo mboka sasu balingi ba construire bandako moko boye kuna ba bimisa mwa mboka moko boye petit village moko eza na kata oyo eza mwa sous-développé ba bimisa ngo batonga bandako nde bazwi garçon wana na kati ya musala wana na ebiso po mwana mobale na kende voyage wana ezaki problème mwasi alela banda lisolo ya voyage banda tina ndenge mukolo garçon alongolaka makolo azo kende voyage oyo longwa bazwi Brazzaville bakomi na Brazzaville oyo garçon akoma kaka ndenge ezalaka pe kaka musala ngo babandi mwasi pe place atikaki papa na ye na mama na ye balobi baye kotela garçon sa voyager na ye malgré to tika mwana na kanda baye ba récupérer mwana na bazongisi pa na bango frère moko bande koteya omoni ba frère oyo polisolo aza lisolo ya lelo ta android nini te frère wana aye kozwa aye koteya ba garçon wana moi qui est sur le numéro 40 donc ye bandimine balabala wana na numéro 40 ba yebi na numéro 1 ba yebi frère wana après avoir garçon na koumela elo mope komaka na oyo garçon na kutela kaka mboka masase beta boye alokota chemise ya muninga na bakendaki azola ki cop na makila aya présenter na famille wana tala muninga na moni ete boye na boye famille ba lela garçon na kufa après kolela garçon na kufi mwana mwasi na pasi mobala vie na ye aye kolingana frère bande côté ya bango wana frère aye ko pa moi église comme munene boye na boye ali mariage abali mais ndenge tozolo baboye babalana après ko balana une année ba 6 mois nzoka nde garçon na kufa te akotaka ne Angola papa ndenge ko kende poto na bisi bino garçon na bimi na quartier et puis garçon na salé loko moko oyo na famille ba kamwe atikala ko benga famille te et loko moko te aye ko bima na quartier tout la mwisi ya zaza oyo wapi na ba mama na bana omeya kufat akufa soki alingaka sala mwasi ne surprise asali na famille momba surprise asali na venu wana banda na numéro 1 na numéro 40 surprise batu ko kimo wapi po ba maîtriser eyaki okoma na la police policier ne mutu na munduki ayeko zo confiance ko tuna pe kopusa na pembe na garçon na ko expliquer na kufaka te tala na zokaka pota moko na panzi el temeke makile bimaka makasi na bokaka chemise na kangi lamba na kima ko kima to kimaka nkokene na biso nyonso tu yango wana bana basa Kinshasa ba yoka lisolo tango ba yoki de lisolo to pese exemple leti avenir na biso eningani ba kimi na lisolo timbangu na numéro 40 yo na numéro 40 kutu te place fille abalaki pasteur ba ke ba yebisi yo yebite ya pichu aye ya pichu aye après 2 ans presque ya pichu aye kufa te batu ba kimi policier moko tu mta maîtriser expliquer policier na kufa kate fille wana azui alliance alongoli a déposé a bengi pasteur zo alliance na yo mobali ya vie nanga aye bandeko yango mwana mobali oyo pasteur wa lobi botali langa likamo yango boyo ko lobaki ba pasteur to memanga muto mema mikumba tala iloko nga na bali mwasi ya ko yebisanga ki mobali ya vie na ye aye eza pasi vraiment na kena na ngambo bili pasteur aye garçon ya voyage aye pasteur bazongiseli alliance na ye pasteur alobi botela nga likambo ouais lisolo vraiment esalinga pasi makasi mais loko vraiment nga na comprendre eza ke
basakana na bolingo te. Tant ozo bete lisolo so tali ozo mona ma émission zo linge tanganga. Nga na palpa pe na pasi ya bolingo. Nde toka ki bolingo sala pasi me. Nga na mona ngo na yo kango na motema nanga. Papa pasteur na peso conseil moko. Ndenge batikelo alliance na yo. Zo alliance no chana poche. Oh. Nazolo bongo pourquoi? Papa pasteur obalaki parce que yoki ke mobali o abando vivre na ye akenda kokufa. Et puis yebaka mobali ngo bien aneko te ya pe wana zaki na odiate. Obalaki parce que mobali wana yoki ke akenda kokufa. C'est que bando envier moi si à bateau avant mobali na ya kufa. Mais tellement que bolingo tellement que bolingo ezongi papa. Bolingo ezaka soki mutu alati alliance te. Ezana moi si mususu na mobali balati alliance mais mobali ke musala moi sa kotisi mobali kana ndako balala na mobali wana. Ça veut dire bolingo ezate, bolingo eza alliance te. Mais tellement que bolingo ezalaki pas le monsieur en question abungaki, soit disant akufaki. Pichu aye. Ah tantine félicitations. Parce que bolingo ezalaki na mona motema et c'est là qui yonante. Passer ayaki pour consoler yo. Passer ayaki pour que ameke mpe ko bosana sa makambo mais akoka kite ko obosana. Il y a d'autres personnes qui viennent na vie ya mutu, hein? On sentit que non cette personne m'a fait tout oublier. Vous mon papa. Mais pasteur omeka ki ko bosana sa été. Alors mo ba la vie na aye. Ce que j'ai aimé chez la fille ayoki ki aya non moni été. Alongoli alliance. Alongoli non alliance bi ezala ya solo, ezala ya lukuta, mais oyo sanine elongwana parce que mutu oyo il fallait la tisangai. Ala tisanga alliance aye. Alors nakoyebisa tonton Pichu nzamba pamola yo pena pesa mwasi ya vina yo. Kosala ba jeté, kozongo zongi boye. Ça bala vraiment. Aza mwasi ya batute papa, aza mwasi ya tonton Pichu. So zala mwasi ya batolinga longa alliance te. Omoni maka mususu tellement que la fille a monaki torture ouais zalaki na famille na ye. Bazuye nan sans emi, sans bakanga na mabete mais akenda ola le garçon, bazuye baketike na ndako wana. La fille a tali sous le loso qui passait royer. Na boye li sous ke na zela mobali o balo ki akenda okufa. Papa nanga o tellement aza lion. Maman nanga tellement aza lion. Bako tshela ngata poison na kufa. Tellement bazana posa mbongo ya libala na sunga bango. Mais nga na motema na lingi passer roté. Comme preuve ça que non tango ka yoki li solo alongoli malamo passer c'est que tango alongoli bo alongoli passer tina motema na ye. Voilà, merci beaucoup. On est dans likanisi. En tout cas, pas bendo. Pasteur, vraiment, azo senga likanisi. Topé sa ema kanisi asala nini. Moi si na ya bala, tala ko bala mutu lelo ndenge komande bazo tekela mutu. Abali ma mariage nyonso to bino bolingaka o mariage civil, o religieux, o soki nini boye ya sala ngo nyonso tu. Siko na mobali o ya ye, ba yebisi ka sango pa muninga na ye alongoli alliance mamoko apesi pasteur tala. Zwa alliance na yo mobala vi na nga ye. Bendo likanisi nezali. Eza pas si géré. Eza pas si pour la fille. Et l'on est là qui qui aille pour na yo. Un place à outil, à tiki moi si na banana ye. Yo lingui au bébé salibala na yo. Surtout pour yo qui a outil poto. Mon tabala une fois na vie. Au son di maki engagement à libala. Donc on a zongela pasteur Pichu puis ndabala kiyo mobali oyo yo landi azalaka ikangu na yo trop bien abalaka oti azalaka likangu na yo mais pasaka ba moment moko donc chérie eza problème te mais ba pasaka ba moment wana essayer leki déjà on dimaki déjà tout le monde na film Titanic pour nanga vrai amour ezalaki rose. Rose ndanga atikala na zemi ya Jack atikala ko balate vine mobimba balaka te mwasi ya solo yona yo so bali pasteur po yoki ndenge ko bilia lobité asala ki bonga po akokisa posa mutema mama na ye na papa na ye vie Goliath baba la vie baba la kapona mawate baba la rapé pona mutu te tumi bala kapona biso moko maboti na biso ya lelo ya non ngai so na bali mutu lelo na obala pona maboti na ngate po maboti na ngo afa na nga libala te ngai no afa na libala nyonso ko ya na libala wana ngai mutu na komona passe wana paka na ngo mona passe te abalaki po
sangwe yaki ke mobali ne wana kufa wana ndima ki kubala c'est ça non kasta ngo jo bali ndoko na ngai oso bali oyoki ka sango mobali na wa ye na aluki yote yoko ki ka sango osu anona yo olongoli siko soka ye na ye ayekota la famille na aye pona yote siko bebisi libala na ka boy ndoko na nga pona nini. Voilà, na tuna na musikoyo mutuna moko na tuna na deux personnes na na plateau Billy na oki ozoloba mais est-ce que ndenge pasteur wana lobi Jerry Kobetok style nga likambo yo mais ya lobi ngo tenga na mekanon ko avancer nano est-ce que soki ndenge ozoloba ki vrai amour eza bango mibale wana c'est que bazong c'est la pasteur mbongo na ye likaniso yo ko pesa bateau yo zo encourager wana boyo mutauti voyage na moi so atikala kiana bazong c'est la pasteur mbongo na ye. Oui, bazong c'est la pasteur wana mbongo na ye. Azwa mbongo na atika mwasi abato. Bendo autoloba awa ke bolingo ya solo eza Rose. Mais Rose ayebisa Jack, ayebise tu sautes je saute. Aboy kokota na bato akende na kano na kende. Andimi atikala. Makambo oyo ba solo ki na ena mwasi wana biso nyonso to yebi yango te. Peut-être ayebisa ki mwasi tu sautes je saute. Vous comprenez? Si ko lelo mwasi avandi ayoki tu sautes je saute à libanda. Soki olete na oliate soki olalite na olalate moi si chaque fois tango bazala na pasteur wana soki alinya nimba ka boya raisonner tu sautes je saute à Sutuki tu sautes je saute à Sutuki ako kolalate mais ayoko comprendre que non tu sautes je saute azali banda papa pasteur s'il vous plaît zo bible chana lipeka okende soki omoni ke bazongi c'est le mbongo soki omoni ke oza pasteur otika mbongo wana ke non obala mwasi mususu tika mbongo na bolingo nzambe ozana ngo ke tu es un pasteur mais soki olingi bazongi c'est le mbongo na yo kende na famille ba pesa mbongo na yo tika mwasi ya batu pasteur akolo ba peke na tiki na mbongo mais azape na famille quand même azana famille pe ba ko tel mais ko luka problème e ko luka problème na nani makambo ya justice e ko luka problème na nani po ba bala na ki papa kobala na eza synonyme ya bolingo te je viens de dire ça bolingo c'est d'autres choses lelo bakondi make bavanda na pasteur wana na ndako bakoti tu sautes à libanda abeti siffler pour te dire que ba jeune belé bazalaka soki azala mwasi quelque part soki abike mwasi pona bimise ezala mwa passe soki abimika boye abeti mwa siffler mo boye na lelo pende komi makambo ba peine abeti mwa siffler mo boye pas amonaka mwasi afongole porte na ke se soulager depuis mwasi ke no se soulager mwasi azon 4 heures ko passer au lobanini donc na likanisi no zo pesa akoki ko continuer na pasteur au sala pasteur mabe lobi pa ko bota pena mo continuer te parce que bolingone eye prévenez que depuis bazana pasteur na notikalo zo asemité ba bota te oui on se comprend c'est que bolingone bolingo za wana te bolingo za te on comprend papa voilà. Papa pasteur je vous dis avec tout le respect que je vous dois prenez ta Bible, tchana lipeka, zonga na famille wana, soki kozwa mbongo no zwa, soki kozwa mbongo te, tika bolingwa batu, tika. Eloko eleki tika ezati. Voilà, merci Bendo, likanisi na yo par rapport ya mbongo ya batu. Pasteur paza na famille na ye, okuta boye aza pasteur mais na famille na sima batami tout baza penake, ok, ya biso kozonga. Mama ki pasteur ona na chango pembeni di. Est-ce que pasteur a signé bazong c'est les bon ngana pesi likanisi na te yaza na posa bulingo yaza na posa mbongo te yalinga ki mwasi po ye mutabimise mbongo wana bala ki mwasi ne wana avant na posa ya bolingo ndoko na ngande ya mwasi ko mitie erreur te o erreur po eloko mini la kisi mobala banda kinda 2 ans azala kayo so yotane famille na ye mobalo abali yo te atikala basira te bila so babilo ko ezala te ndoko na nga so bali o so bali na pesa otoli aussi obali ndenge ya yeli yo yebite aye ko sala nini yo yebite yo kira mutu aye mbala moko ka longola alliance nao bon so azoki da malade ni kuna ye nango donc c'est ko kufa no ka boy parce que ça likamati sote te pona ngai aza complexe po mbala otipoto pona nga na lobaka yango wana te za yango te bili so non bolungo te bili aussi obali moninga ndena zabwe na mbai na ma ke exemple akenda poto obalinga te so mso abalinga non tika wa balinga te pona yo ye no sala na ko sala yo balinga ite bili yo balinga ite voyager na yo kei na yo
natikali na sima mobala bima bala ngai gérer natika po yo kenda non nakobenga yo te bili non nakobenga yo papa nga na zwi libala poko solola elobite ke mutana ko bala yo ebele basundola bango a solola kame ata mukolo moko te mobala abete li solo ya libala tango bete nga li solo libato solo sanga tango bete nga li solo libala te muto ya bete nga li solo ya libala soki na moni oui libala yango na papa nga na zwi muta ko bala ngai oui na zwi muta ko bala ngai bili valeur à moi si nyonso za kimie ko valeur à moi si za libala moi soko za kitoko ndenge nini oza ba mbongo na yo mais soko balite oza eloko pamba il faut bala pe mobali oyo motema no elingi c'est ça le problème faut bala mobali oyo motema no elingi c'est na moni kimia pardon c'est black la pasteur kimia pardon bazo signaler nga déjà kuna na moni sujet yindi makasi tokosuka ndenge na likamba bolingo oyo ntata nzambe atikela biso ye moko kuta banga na ya lobake je vous aime tous po soko loba ke gérer na lingako tala niveau batu bako yinanga po nzamba linga ngai donc eza somo mais bolingo ndenge to komo memelango yango telikambo ya mwana mwasi o papa sert o lila mais titi mais que tozaka kabe tozo kende to chité voilà to pesa no likanisi oyo tozo komo ko na shit bilita la caméra sunga couple wana oyo zo encourager po yo déjà l'axi position na yo ozo encourager moto na voyage oyo muninga abimisele mbongo ya pasi oyo ya ki pasteur oyo potolo bakitolo bape que vraiment ki pasteur za mbongo pasi ndenge mona ba misala ebele batu basalaka abimisa nga bali mwasi mais lelo yo zo encourager ndeko mobali pasteur atika pesa likanisi na yo puis moi muke na bambote na yo poto komoke na so papa pasteur baloba kaka bolingo c'est quand une personne sacrifie sa vie pour l'autre. Moi, avant de voyager, papa Jéru a dit que la discussion makasi na moi si pour que akende voyage. Et là que mes voyages les anini kozanga moyen ya kobala moi si oyo. Akenda ko lukela nde moi si. Alors, tant on va sala ki pena discussion pour voyager, ba sala ki ba échange ya eve ya maloba. Na kotika la ko trahir yote. Na kotikala ko sala boyete moi si abali parce que baye yebisi ke mobala sanini akufi pasteur aye famille lobi ke bala kaka ozomona papa moi si abali na pasi abali na mawana motema chaque jour moi so abandonne la kana katanda ko nzambe si vraiment yo muto chakanga pena na maboko mwana mobali yo pourquoi tu peux me faire ça nzambe pourquoi olakisinga mabe oyo chekati nanga pourquoi nzamba mawayo ki mawana ye alongoli mwana mbali place azalaki azongisa na maboko mwana mwasi papa pasteur zwa mbongo na ya libala soki kozana ngo besoin tika baninga oyo ba vivre vie na bango heureuse nazo profiter mala moko na pesa bambote nanga na pesa na mbote nanga pena na tavelina tavelina na bombi na pesi mbote na Joseline Muzitu docteur Jeff Mulumba mobali ya la pharmacienne Ornella Sela moi c'est kilo moi c'est poids ba mote ebele place aux ali et na pesi pena mbote ebele na batu ba landa biso na boka na 3 personnes bon ceux qui na boka ki yote vraiment ça la zoate merci beaucoup voilà merci beaucoup Bendo likanisi na yo pongo ngezo kende mbango et puis na ba moi ba mbote na yo po bandeko balandi biso en tout cas si jeu ça passe lilobezana pa ndeko nanga mwasi mobali na yo zo mobali na wasala 2 ans andako benga oti abenga oti na 2 ans wana soki alinga ki bolingwa solo oyo lobi ke ya mobali ya vie na yo banda kenda 2 ans atikala obenga tamkolo moko te aluka yo te ayene kaka boye yo lingo bebisa libala na yo ndeko nanga mwasi tozala ba série na vie chance ya kambala moko okwa ko bebisa opportunité libalo nzamba pesio pona kolanda mobali na ngai ya kala tusi aza marié de sa bala na ye ekota la famille na aye pona yote yo ko bebisa libala na yo surtout muto lingo sakana za mustadi na nzambe azumbongo na ye akeno na kimakangu te azumbongo na ya bimisi mbongo abali yo na nzambo akila biso amoni ya za la série na vie tala muto lingo sonne problème tala mutongo sonne problème za musai na nzambe tala mutongo sonne problème
hein poso lobi na nzambe so asa musala nzambe solo alobi na nzambe na ye ya kizo yo po balaki yo pona yo obalaki ye pona obalaki ye kaka po la souci ya mobali na yo so natali bien mais balingaka mutu na bolingo solo balingaka te ke mobali nanga moko akenda te pona longo la souci na linga mutu oyo oui eza malamu te balingaka na moni bolingo bakenda kambala moko bolingo bameka ngo te balingaka pe mutu pona mawa te na linga pokuna ana moni babia sakufa ana zalaka na oyo kaka na tanda balinga mutu pona na tanda te bambote nanga na pesi kaka na Fortuna vrai chéri maman chéri Pierrette merci ya batu ya noko nanga lijo Azmak la canadienne na pesi mbote nanga na Clarisse Plasma na Darling Love na yopi na Metitima quoi en tout cas tokozala na yo Metitima on est ensemble quoi en tout cas merci nao. Merci beaucoup vraiment soki bo sepela une émission yo Metitima umela na ngwende na yo vraiment ozo sala musala kitoko na pesi mbote na Sefa Mokonzi talaka yo donc bambote belé et puis na pesi mbote na Azmak la canadienne na pesi bambote belé et puis na pesi mbote na Karo Matumona na Monaco quoi talaka yo et puis Dodé Mavumi ça le vrai moto na nzambe et na pesi mbote na Mireille Mungani na pesi mbote na bandeko nyonso et surtout abonné à Congo check pour continuer toujours kolanda en tout cas les solo yo boko mela biso eza pasi bolingo yo eza pasi tokutana mbala sima soki kolonzambe azongite tokomonana Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo